Ingeta la famille bokota alerte makambo awa makambo ezokende mabe na Congo na biso babandi bakomi ebele bakomi koboma alerte bozala vigilant tango botambola kawana bozala ka vigilant na minute oyo ka ero oyo to beta masolo bongo na province ya Katanga précisément à Kolwezi babandi bauti koboma déjà 2 personnes. Babandi baza partout, pas seulement na province ya Katanga, baza partout. Bino moko bomona chaque jour batu ba okufa. Bozala alerté. Boye baka ba place ni na kotambolaka, ba air ni na kotambolaka. Eza mwa bongo. Na système moko bongo yango ka information mo ya mbangu tolingaki topesa bino na ndenge moko ya malamu. Bo s'abonner massivement, bo aimer vidéo na biso, bo partager et ko sala malamu. Bye bye, ciao et à la prochaine.